Mon frère, moi, non, écoute, mon frère. C'est là. Et. Attends, tout ça va responsable. On a la côte de Janita. Et puis pour la kanga, il y a la cuisine dans le cadre de mon père. Bim, ma père va te faire la caméra avec ça. Papa est topi. Nalongi mangate. Et puis, on a dit que mon toujours, je vais faire ceci, c'est câble, il bat là. Oui, mariage c'est bon. C'est une bonne chose. Mais si moi, si on parle, est-ce que vous dites que la roquette en compte la cuisine? Ah, il y a ma lembe dans beaucoup. Après, oh là, la bête à la pep soupe, mon frère. Un petit peu. Dani. Mais voilà pas de tomate. Moi, t'es maman, c'est pour être moi, t'es là. Oh, comment la c'était? Oh. C'est scandale. À beaucoup de malembe sur la riba la bateau. Kota malembe tout est là. Mais quand le bien la mougo pour sur le mot c'est comprendre. Attends, vous t'as on est fini maintenant que ça là. Faille bien là. Ah non. Ah, mais s'occuper de quai, de son café, en salle c'est bien. Pour le docteur pas fait ça qui a ça là pas me ça là. Les longues David na sosoli, moto jali kaka motoé. Natura moto na sena mabeli, ezali kaka déception. Lelo akoki kopesa yo, lobi akolemba yo moninganga, maboko akoki kobetela yo lelo, lobi ekobamba yo mabanga. Mama mule, lelo ngai mo Kristo na. Suzo ya fubela na ko ya tanga ko mote papa. Na la zone za tata. Sang. Omani bilo ngana zo ngade ndango. Bilo na ngade ndango. Na komi na poto. Avec honneur. Kisama kono so benita ko ja yo mona boy. Isama la yo chaba ka ba imba. Kisama kono papa boni boy. Ayi voyage mon la yi etika nga. C'est pas ça. Motema mote kotala kase mabe, ekotala bolamu moto akosala te, onini na mituna kae. Onani motema ya mote kokanisa kase mabe, Biblia ekoloba, Biblia ekoloba. On a 200 euros. La côté Bénédicte, à son cas de la Tchani, à boire des bureaux de bande pour la 200 euros. Ah. Kula 200 euros. Il paraît que c'est Dani quand ça est à quel âge on 3 euros. J'ai là une faute. On a faute quand même à juste 500. On va là on ça ah mais bon trop c'est le cola de 200 quand on les qui on a monné. À facha na niveau mon pour nous. Na misu no bois bois misu nga ba nga te bitali go 13 maman na moi tu na tuka bato bana mboko bana ndo ya politesse. Voilà ma petite. C'est moi. Yo ça papa. Na kuna ndenge ni. C'est pas beaucoup de Bénédicte. Dans cette émission de l'élection. Hein? Mais ce qu'on dit ni, on dit ni. Vous qui n'avez pas black and la fatigue. Mais c'est là on dit. Ah. Ouais, on quelqu'un peut pas faire émission. Ça va? Quelqu'un va émission. Ça va. Mais un jour. Quelqu'un va au couteau, on a pas de yoga. Ça va. Bénédicte. Sumasi alokotinga yango natalela kakaka ye kolo akosaka te moto oya ja moto jali kaka moto mama Elise Mangaki yoka moto jali kaka moto moto jali kaka moto
Nzambe benga sa butu pa yambangu kona lala. Hein? Ah. Jipa malunga, meza chambre, eza mbetu, eza salon. Tango nanga Yesu. Benedita benga ningana ndako. Tango nanga Yesu. Ah! Oh yeah yeah oh I wanna yamba ye ma bakabalanga kulaba I wanna yamba ye makabalanga kulaba oh yeah yeah oh yeah yes we I wanna yamba ye oh yeah yes we I wanna yamba ye makabalanga kulaba I wanna yamba ye makabalanga kulaba shimu pipe I wanna yamba ye mimu mema I wanna yamba ye ma makabalanga kulaba I wanna yamba ye makabalanga kulaba tukoki mumbuka unu mumbuka mema mumbuka mario anambala Fai mu bien. Non, t'es pas pauvre. T'as un dîner de nous la kim. Nous avons un poteau. Et puis c'est le mariage. Na moi c'est nini. Mon frère, Bénédicte Mundele. on a commis tout de suite là. Ah mais non. Je dis franchement, Na on dit maudit. aujourd'hui, aïe cause dans la gare, nous sommes ensemble. Babi comme on a zéro awa. Babi la mano apo. Ouais, mon Nzambe. Kasi yeko. Prophète est obligé. Ah, les gars, laisse tomber. Les gars, ça peut pas nous déterminer ça. La bière. Apollinaire. Batuboni babala la poto. Et belé. Ah. Aïe si Rabino, le parfum de bonne odeur, la racine pivotante, ligne quoi 3 fois 5. On est en a baraki déjà. Ma bien arrête. Quel bébé moi. Rabino, à sa baraki. On a bien nani. Oh, Bénédicte. Mais comment ça fait qui? Mais la commune on parlait. Ah bon? Aïe si la carte qui danse fort. Bon, il y a le camou béni prophète. Qu'est-ce que ça m'a m'balé le qu'est-ce que ça? Ah, mais non, tika. Abi nana. Abi yomo bili ou les gars là il a fait. Mais non, la balle béni. La camou. Faut la mine de la ligne. La kanisi ba ele ke le tobo sasa. Bo le bine le mo mbala bine na elite. Na kisi ki mobilité na nga. Na bali Bénédicte. Jani. Félicitations. Félicitations papa. Merci, merci. Pour la poto yo. Wa mobali. Ouais. Na mbulo osali. Fai. Yo biso ba kolo ba bele to yebi. Yo ande kona. Mabele mo beta. To o la mo mutute. Mabele to yebi yo za 20 ans mboko. O la mo na. Prophète tu dis que bien comme ma Tu vas me 20 ans vraiment. O la mo na. Jani. Kumisa. Mais oui, Kumisa. Mama Bénédicte ndenga ya mbio. Nous sommes en moteur. Ba mbio kutupe momino na doki. Mera za. Agene kayo ça. Ah ok, moi comment maintenant. C'est là c'est de votre c'est. Nana nous allons expliquer histoire. Moi tchani ngaza boy. Ti mera ya poto. Mutatinda apesa mbonga billet azole visa sala makamuto fai. C'est moi-même. To bara kine jana zaki prêtre. Prêtre na kisasa. Yo mo ndi ndano. Tchani o pona moi na kini. Non, c'est mon nom bon pas ça ça. Po na etinga. Pona moi na kini problème. Il faut audience avant compte que mon a failli bien papa na Na pema kasi bi balé o ba vimba. Ma militaire, Mais amité, Jani awate. Kasi pe chan muto chanja ka muto bongo na ka. Ah wezambo kabisa mo ba prophète ba ko ba belé. 20 ans na kata mboko yo. Nenga mabete. Ah ko mabele. Nenga 20 ans na kata mboko yo. O mena mpanzi yo. O mena na pembe na. Ouais. Ndinga rimbo zalo sali 15 ans. Moi c'est na kufa les meubles. Hein? Moi ça kufa. Donc il est le chef du quartier. Tu vas bon qui? Tu es le chef du quartier? Modela yedi. So ki wela ai awa batuka baluka ngani boso. Aba ko celebeta. Ah bon? Ai ko mona nga chef timi. Ma bele na ngai. Mais na eba de wera hona ngana. Non, qu'est-ce que ça Ma va? bele mama bele yedi nga zali wana jani tuna. Madame na yo. Na idabana na yo. Na ba malili, na baba zo adoki. Na okumba mama. Na yotika na ba bureau. Mais chance, on va la chance de on. Poto yo. Poto. Yo va commander da kilo poto. Toto.
poto. Donc il faut que ça poto, topo. Voici la sambelaka. Voici la sambelaka. Yo, est-ce que on a tapé le côté là? Mais faille, il y a une chose. Tout qui paye, tout ce qui paye. Comment la féliciter pour Bali? Mais il faut savoir une chose. N'engue au Bali. Kokata ngombe na cuisine ici. N'engue yo ndimi qui non vu na yo ça au comme ça il va nzambe. Babylone quittera sa famille et la femme quittera sa famille. La femme elle s'attachera à l'homme. Bon, juste une petite question. Tant que vous avez un balana, vous avez un décollant, vous avez un beloté, vous avez un ça pour être bien dans le yate. Mais à votre la poto, mais on me change. Tu vois, juste une petite question. Kokata Bangombe, ici. Voilà, ouais. Il y a un katangombe, pas le katangombe. Bon, mon frère. Gianni, moi j'ai fait ça par amour. Bon, on a ça pour lui. Ouais, comme ça, mon frère. Prophète, non, parce que tu as un mauvais signe. Bon, on dit pour le pas dit que ça calme, la poser question mon frère. Na petit voyage na moni au Bali c'est bien. Na bo bala moi sinoté. Na bi bon au Bali. Change mi faisant. Yani, comment on est l'équipe? na comment on doit soumettre les tiniga na comment là. Faut bien sur le bien sur le là-bas. C'est ma femme ko. Zela pour vous montrer aux gens qui m'ont que ça. Na ça cassette da tchawe. Attends. Prophète Bosila pour m'assailler contre la tête tomber na c'est. Bosanda wa. Pour on photo madame na salon ninga lata ki tout au monde. Mon frère, yo vous avez dit qu'on a mal. Raconte le bar à monter. Non. Raconte le bar à monter. Mais juste c'est pour les ayoka. Pardon. Moi c'est madame Roba Kanangate par hasard. Non, ma bien maman. Papa. Ngasoli madame Azate na kosumaye. Na manki ya bolingo. Tout ça la muso tout. Mais où est-ce que vous avez dit banda ya poto ba tala moi ka balier na ba ben restaurant makamona chichamote. Tu vois, là ça compte bana été mais ce ba balani pe il faut que t'assues qui t'a renda koyo et le kubunda le biko sona abomba ngome nina découvrir moi yebaka te ti siko pa ya no makasi pas donc di makate mais mon collègue au kage moi Combolinaire maloba na ke bimi na muno komona mbali oyo epesi na somo na poto bayaka boité na poto ndona tout na diso bayaka modelo a été. Mais si vous pouvez vous la nalobia yo kana mika zena yo pouvez la na ali bosola yo na ancien hapo so lingana c'est biso touche au c'est biso touche yo kanga na ibisa na poto soko yeka kawa kwa service mbika oke oniki matungulu okati ndembi okiti mbango kosomba ndekolanga omoni ba boy to kona sasa na mais yo sala monter nan yo sala nga sala monter pour ancien bien ni medi usala monter ba petit sel no samboko ba ko sala ngo normalement na bolingo na ningi afela ngo anda o ya yele ki l'équipe zo et ali bomba bolingo ben si ko beaucoup c'est pourquoi hein beaucoup c'est pourquoi ngala comicité ngala miso mbika tika me faire mon expérience papa na ko ben kala mingi tawa to kuta zo aspirer mon frère moi non écoute mon frère c'est là et attends ndeko na ngai tout ça va responsable on a la côté génital mawa et puis pour la kanga yenda kushina zo kata ngombe mawa bimba ba pere bateka na gamela sasa baba pa Éthiopie na do dimangate et puis on est tika munoko toujours je vais faire ceci tika libala oui mariage c'est bon c'est une bonne chose
Mais si moi si au balai, est-ce que vous dites que la cata en la cuisine? Ah, il y a ma lembe dans beaucoup. Après ça. Oh là, la bête à la pepsi pour le monde, mon frère. Mais vous bête à la pepsi pour le monde, comme moi. Eh, on a pas boula qui s'assante. Ah ouais. C'est le monde à l'imondo. Nous allons c'est Kabilo. Ah, tu as le système de tilapia. Oui, tu as Hollande. Pepe soupe à tilapia, soli. Mais ils ont bangi sanga, Gianni, ba photo à ça là qui dans madame naïona. Qui est sous plus putain dans mariage. Parce que matin au Bali, il va qui coupe circuit fermé. Ah, c'est l'idée. Ce que nous faisons là, c'est moi. Madame moko donc comme moi si qu'on a ta talo. Total à gagner ma gongo tambola. Tu fais la mariage dans ça sur place mais c'est terrible. Il dit ah ça me fait oh madame, le fundo. Madame. Ouais. Madame. Na kujo mkoano kitana c'est pas OK. Azuko sanga au kibatini. Mais il faut m'envoyer. Et puis là il a dit moi c'est quoi Gianni. Na pas de pili. La pili pili. Il n'a pas de la chama on a mis ça. Tu vois? Tango nyoso na belela ka oza be na ngai. Tango nyoso na buka mabolongo na liboso na papa. Nakoki kosenga je panote papa pour masumu na ngai leki. Molili liboso na Nzambe. Nzambe yolobaki ata masumu yango ekomi mwindu motane lokola elamba motane yo kokomisa ngo ekokomi elamba ya pembe. Papa nayeba na Nzambe tala ndenge bato bakojola ngai papa likolo ya kobota. Papa nazali kuna mobali Nzambe ali nyonso nalelaka epai nao papa. Papa nakosenga nini yo yebi baposa na ngai nyonso papa. Papa esika mayele na ngai esuki ya yebandi nkolo. Kolo eloko nini nakoyebisa yo yebi baposa na ngai nyonso papa. Nazosenga yo mabota papa nabeleli yo papa. Papa na ngulumi Nzambe na ngai. Nzambe na ngai nakolela liboso na yo papa. Papa elaka osana kati na ngai papa. Mon frère c'est scandale. Apo kota malembe la solo li bala batwe. Kota malembe tota ilaye. Mais ko lobela kemba la moko hein pour sur moi c'est comprendre. Attends, tala comment on fait les mandingues ça là qui. Faille bien là. Ah non, faut yeba. Jani. Faille bien là. Jani. Na mali mike. Ndio musende mtuna sana makamna sana ki. Zaba mutu zaba faye. Tala makamna. Tala mo mama Benedict. Wana na salon. Na belo na kote mandingues ça là qui. Oh bon, on s'acquit ma deux autres confitures. Belle. Voilà. Il va te la belle. Elle changer. Wana na salon. Ça dépense ni que yo bien. Tika. Nini? Non, une question quand ça qui yo bien. Comment il yo ça raté? Quero para salon. Matana imebi. Matana na au niveau. Faille bien. Na beno la sala kateganga. Non. Tala hiyo madame On va tout dire là, binde là ça qui dépense. Tellement maman Benedict la télévision nous dit c'est quoi ça? La tenue dépense. Na Jani. Koza chef de base ça, chef de base na Bali. Hein? Mukonza fenta. Mukonza fenta. Mama abimaki Anzelo. Oui. Mama abimaki Anzelo. Ah, Angelo. OK. Wana ça toujours. Il va bien Angelo. Angelo. Peut-être Anzelo. Faut comprendre la finance. Hein? Mon nom madame. 20 ans. Oui, mais c'est Jani. Telle madame 20 ans. d'expérience. Obi mwasonga na bala kamba. Madame abimiye wana. Wana na salon. Azo yesko na couloir. Azomon. L'hôtel dépense aujourd'hui ça combien? De toute façon non pas mal hein. Pas mal. Non, tel que modèle ya robo na la taille. Ah ça qui dépense. Et c'est bon. Vous avez bon voilà. Et pas yo yebe uta, plus yo uta yo uta. Ya ka uta kuna. Ouais, na sala moi je fais quoi? Moni biloko Mais ça mariage. biloko Jana sali. Bato basala ba 10 ans na basali ya moteur. Même quand tu as fait un peu makambo na salité. Eh, tu vas dire ça pourquoi tu fais ça? Jani akamalembe na mboko yo yakamalembe. Na biso baote. Non, Biso ba vraiment putu. Mindele bazo na photo, exacte ba tumu. Ba fumwa putu biso ba oyo. non, là c'est là, même il y a 20 dans la Moi je suis dans la salité. on veut qu'on le bien. Ah, ya ngoria. Quand il y a 20 dans ça il l'autre. Eza na ngoria. Mais matungulu. Eza to sala mariage wala sur matungulu.
tala mindele basanga na bano basele Yo wana ko jalousie. Yo wana si ko beza mabeza jalousie. Maman donné roi. Tu veux ma fille donner maman donné. Yoga comment tu maman donné roi. Tu veux maman fille donner. Parce que j'ai dépensé beaucoup pour maman. Il va la pour quoi là. Ba pasa la mareza ba mboko yo. Ah non. To mona mona ba journal na ba télévision la kisa. Et là. Ba mariage ka ko ya biso ko ya batamangala. Moi je la TV5 avec quoi je regarde l'image. Elle est la TV5. Bopo na tikibino. Tu comprendre. Bilo to mona ngo. Non frère, c'est ce qui s'est dans la madame Miozo de là. Ah bon, ouais. Yo tikala hôtel. Merci mon frère. Moi le journal, voilà quel jour. Un journal de. Il y a 20 ans. Nico Pal. Ni Sanya Malunga. Mon frère. Ni la maman Malunga 20 ans d'expérience. Baba na Bible. Nous le baka mingi et beta ka ba ko mingi. Et puis on peut faire pour la bosse. Tu l'entends. Allô bien. naye pa ina nzambe bato nyonso babalaka papa basoka bamotungisi oyo nyonso nga nazomona te tala mobali ndenge anyokolaka ngai papa papa nayekaka kosenga epana oyo moto oyebi bapasi nyonso wana papa tia kimia na kati ya foye na ngai papa tia kimia na kati ya mobali na ngai nzambe plasi nyonso ezoleka mokolo na ngai yo tika kozalaka na ye tika otia kimia na kati ya foye na ngai mobimba tika otia kimia na kati ya libala na ngai papa nasengi ti zongisela mobali na ngai na kati na ndako tozala kimia nzambe atalaka ta moko pembeni te nzambe atalaka ka obenga mwasi na ye nzambe yo moko solobaki yango mwasi akotika mama kotika libota na ye akoyepa mobali na ye nzambe bongo mpona nini ngai kaka na nyokomaka na libala oyo papa. Mon frère, tellement il aime beaucoup parler. Au prophète. On a rejeté. Non. Yéko. Non, monsieur. De l'écoute de ces courants, là. Même un bon avocat. Mais ma belle avocat, mais nous avocat, ma caméra normale, c'est bon. Nous avons fait des espèces d'argent. Oh, si, franchement. Maman, c'est non, il y a beaucoup de beauté, il y a bana, il y a moisi, il y a raison, ça ça si vous savez que les gens ont excès à Colomba, beaucoup parler, et puis la limite avec ça tombe. Même quand tu devant la machine, à ça dans moto, 20 ans d'expérience. Ça va courage. Yo 10 ans 5 ans. Ah, yo 5 ans. Ah, ok. Bonne chance, mon frère. Merci. Ça me faut pour balayer c'est bien, mais la monde de temps pour balayer sous et pour le moment, on se donne à la pigeon en cuisine. Bon, bonne soirée mon frère. Ça va. Kaka di bon. Moi c'est ça il a voulu se lier à poser le côté. Quand on m'a mis dans un régime. Il bon yo moko. Tu dis bien sur ça régime ko so ngam boko. Boton ma peut-être ça. Eh! Maman, faut faire belle. Maman, passe ça boy. Ah ya pour comment ça. 5 ans, 20 ans, 0 sur 30. Aïe! Tu as madame Néozo Bima, Bénédicte, Mundele. La belle femme. Robo comme qui me s'y battu, 20 ans à 5 ans. Bah, faut rien. Pour passer un temps pour rien. Eh? Bien, mais il y a une salle à Mayebo, tu as la salle à la cuisine. Mayebo. Oignon na nini? Eh? Apa oignon na nini? Papa simba motema ya papa. Ani ngai ningi nzambe ngai pona nini nzambe. Kala ngamutu na nyoko magabo nzambe nazana sika msuza kokima teka ke pai na yo papa. Corona bene yo. Nzambe nazana susenga ke pana yo. Tika ke yo sana ngai. Papa tana nangulumira se. Mona kunena ni mara na ngai. Ikuta kimya papa. Corona ngai. Na ebio kosala. Na ebio sala katango nyoso papa. Ukosongisa kimya na katali bota na ngai. Katali bala na ngai kolo.
Kembo na yo, pelopiko na yo, tikezala seko na seko. Bolingo na bien misato tata mwana pe molimo santo. Amen. Avec oignon na oignon. On ne peut pas dire ta français. Oui, au bout d'un minute, on ah, Bénédicte. On va y ramener dans le cadre vraiment. Oignon. Ah, allô? Oignon na nini? Basa l'oignon na nini? La kanga makemba. Mama faut la moto déjà, ma faut la moto. Yo comme là, aux alentours là. Oignon aux alentours. Et ça va être papa. Tika makambwa. Les gens qui sont comme mon été. Yo, bien aux hommes na poto de l'Afrique na bino wana. So na poto fo, tu m'appelles que non, mon fils je viens chez toi. Abwana yambiyo. Nana yo belingate obika briske on ndako. Lukula na téléphone, oyangana. Na sana téléphone au lukula wate. Quel téléphone au lukula yo? Oh. Quand même na sana mwasi. Yo bien na bala. Alors, ko ya biya ka ya boy, c'est pas normal. Yo na so mwasi na ka non, papa na ngaya oya jour boy. Arrête. Oyo zo lwana. Papa. Camarade yo. Jani. Nasana mbangu nanga sa kumesi na sa kumerisa. Mais va à l'hôtel. Va à l'hôtel. Si tu vas à l'hôtel, c'est que va à l'hôtel. Hein? Moi Nazaria. Ngai na terengana pour moi Nazaria. Nasa moi non na boité. Mais toko ngoya na poto fu benganga. Oh, arrête. Na dit que non papa koya date boy, koya jour boy, heure boy. Dis n'importe quoi. Laisse madame que papa soya. To yamba papa mais to yamba été. Uyu soya ka tanga rugo. Na beti sonnette na fongoli, ah le côté africain bamba fils de oyo. T'inquiète. Jani t'inquiète. C'est pas possible. Ah ba lettre na ngono ya tindi. Na ko tanga lettre mutu moko te. Na ba lettre wa bofolo batindi tanga yo moko. Soki te zongi sala ba lettre moko. Ça tu tanga lettre mutu ate. On va aller au côté ça. Chambre de moko. Moi je sais, maman ça. Ake kayo. Jani, oza uta importance na moi si. Bino na kama kabili bana ya kisasa. Usama na kisasa mwana puto buta na kisasa mtolu na yo, bakunda na kisasa mtolu na yo. Okusali kama ngai tata na yo na yibite. Banoko na yo ba yibite. Batata mwasi na yo ba yibite. Oyi abu bana mwasi. Ça nous sénégalais. Papa. Est-ce yo ndenge mwasi na yana poto yo yebi? O yebite. Ndenge momo na yana poto o yebite. Mais alors donc c'est le mieux comment? Oui ça poto mama poto italioté. Nanda mamuno commerce na kisasa. Luka isipo kino kulala abonda kisamuke na uchayo wapi. Alors afana chayo afu madama uta mkayo ya to sulona ye. Na ucho nda kubichacha te. Qui est le maître de la maison? Quel est pas mieux que le Florian? Asa nda kumnene ya sana parfum mnene kuna. Pour que le monde mbamu pana. Qui est le maître de la maison? Ah. Qui est le responsable numéro 1? Oyebi mwa kamezo likana nda ko te papa. Gonna to sami sanga tout le temps nyonso. Ba mikulu baluba bu landa ngai. Ba mikulu baluba bu za proverbe. C'est nerve les gens comme ça, on galère pas pour on a ngamote. Landa ngai baluba bien. Oyo ifungwa mina rikolo ya mupi fungwa minase. Mais yango na solo bana yo, yango na na se, ils ont fait rikolo mara moko. Et ce comprendre kate papa. Za sakitia, nzanda ya mwana ngana ulala. Pona la kusona ulala wa, abande ngula basabato. Kolongo longo moko tezaka ndo uzawana papa. Kolongo longo mote? Kotsa varis. Oza makerezo mega mutima yo kazi na idiote. Na la bagala kolisio. Uza mega mutima na samu tibo za osepela papa. Alonga kama tia varis kuna. Ozali bangozo ke bakimpango ozo suma bloco no ba desu na ngimpango teka. O pesa ngena mbongo na yo. Ya? Onokona yo loka ibsa jani. Sokiri kambu ikuya wa ponga vana ya noko na yo bizumbi ya banque mondiale na ibsiye na yina putu. Soki kuyi jani kuzoma mabidali. Uza varis tena samba. Bijumi ya vanga vana hotel na yaka wate. Tabaris na samba. Shama ni bacha valis na. So lokula mtu ya barabara. Eso dota mnena ndako yo. Bolo tamnena nga. Nanga ndako nena za mnene. Papa, va au diable. Ah, va au diable toi-même. La solution. Ah, wa place on vend des aïeux, on doit la resate. Nga mwana babe. Place on a resate, yo mo faut afone so bien faut yaba. Benga ngai. Allah ti biloko litoi. Sia. Eza poto. Eza poto. Soso ya faut benga ngai, ko ya tanga bongo te papa.
Na la zone na tata. Sang. O mali bilo ngana zo ngate ndango. Bilo na ngate ndango. Na kumi na poto. Avec honneur. Kitama kono so benita ko cha yo mona boy. Isana mala yo chaba kabarimba. Kitama kono papa boni boy. Ayi voyage mo la yi tikanga. Tikanga ko traumatisé nga na poto te. Iba ya mwana. To kuna na shamba bana kuna shamba mo mkeza. Chambre bana te, chambre nga. Luka chambre nga. So ite bo mona ngama bia. Kitama kono bona bi papa kitama kono na seko. Oso kanga tena so bi so benita ya moni boy malbe. Kitama kono papa. Kitama kono yoko? Que devant des enfants avec leurs parents. Papa, isa poto bi kitama kono. To la luka na nini na sikuna na kafu. Baluba petit à petit l'oiseau fait sonner. Na muke ndekaza osam taka na ye. Banga papa. Petit à petit l'oiseau fait sonner. To ka chambre. Fallait na sala pour nous. Allez, même ma valise. C'est là nous na sala mwasi ndako tuzanga na mwasi na ngai. Alors, soka wa utika yo ngam solo nai. Na vada wapi? Yo fana kimia soka yenga mo solo nai. Na vada kimia. Toka kuna na simu na bi kuna na bitira ita salon. Na vada kimia. Même ma valise. Ba frère marka karapozo ya ngwa we sana soni yao. Makameza na kato yibite. Même ma valise. Toka kuna bitira mana. Même ma valise. Obéissance. Urgo problème ba Benedict kakao. Benedict. Non ngwe na ngwa makasa ya kilo boy. Benedict sana. Bona diamant na mbongo. Kumba. Mbisa kwa. Kitama ko papa so na tele kitama ko na kiti bongo. Mbisa kwa pesa, boza na pesa mbisa kwa. Aleka ne ngote Benedict ngaba mbisa kwa kati kitama ko. Ha? Fula tse critère ya mboka soki aza mundele ya kusanti. Critère ya mboka. Tokena bimana na couloir, tokena couloir. Ay même ma valise. Ma valise, je suis chez moi, chez mon enfant. Je suis libre de faire tout. Na usana nyoso mtime utinda ngai. Allez, y'a na valise. Benedict. Y'a na valise. Kuna palko kuya kuna kufa teblam uba ngamuzo ndaba Benedict so yakuto wana katanda kwao batata msuba kufa na kuna kisasa kwa biyo oh ya ai wana yamba ye ma bakabalanga kulaba ai wana yamba na ukare kwa kekret banyama munde bakumaka pe fishi shishan kokret oyo nadia ngo pa ya correct nadia na restaurant correct oyo soki babwaki yango kaka ndenge eza kotela boye ngombe oyo tala basieki ndenge baosila eza nini bakomi yango nini friche sweswiru papatemu barema mpe balekisi na se batie nature odeur of king of Papa baba malembe ko. Ça bien que papa explication. eza mnoko na bino oyo nadia yango na restaurant Jakarta oyo bakomi yango 1 kilogramme soki ozwi 2 kilo pesi mbwa imatama bon nansi kuni endiche fotengisa mnoko lambrita misuni eza na mbuku oyo na poto yango oyo soki diani aza kolia chaque jour matama ebokolemba ye obandi so na manga nasaleli yo biloko no mosusu ezalaki nayaki nakanga wana nazotipela biloko nakomiseli yo de ya cuisine Papa lobata malembe ko monte na naza moninga tuzo solo. jela mama oyo nadia yango nadia o plat matata mama eza mnoko te eza matata eza plat spécial papa oyebi mpe monoko yango nadia yango epai ya germain mbili na restaurant Jakarta bonika si mwana ndeni azotutatuta masomo nkolo penza donc ni na olia manga bono okakama kola so beta donc moyen te makolo mpe ezovimba kaka suka pamashike jani aza na nsima una te jani pela tel mais c'est bien non oh nasingi omai salami Milano spianatra romano italo roshekri chenkeni devant la bonne bien
Mil boy, monte na il va la kuta remarquer ma collègue. Ma collègue vimbanga. Ciao. Eh, moi ma lili boy. Oh. Qu'est-ce que tu as ma moto quoi hein? Ma tête. Taleniche, tiche. Fais-moi ma colonne, on peut vimba, hein? Et puis maintenant nous seigneur mai bazo eloma mai ma lili makasi roi na TikTok manager. Super. Comment ma copine paye l'embesse que. Papa, panzambe ça te? Papa, il a besoin de bassin na mderi. Pace Victoriazane viande. Il a moto. Jani. Papa. Ça va bien. Bon ni banga. Attends. Banga. Non, ça finit. On peut que n'est pas linga pour la. Jani. Jani. Moi t'es maman seule boy t'es moi t'es na Mais ça peut revimba. Oh comment la c'était. Oh. Ça la paix mal. Quand on m'a colonne on peut vimbi. Eza ya kufimba na nyibima. Boni hapo. Ça bien. Lakini tamna na yeye. Qui musala. Okay. Tout ça me bien. Ngaza na repo mikolo na rusa. Ta maman ça. Savon couteau tchit. Pense na solo, on a solo. Ay pardon. Oche savon to senga mai sec ndengwana. Na lingana cha samu metelema mambo fana. Utulu bisanga tu mambo fana. Eh pardon bolimbis. Aza concentré hein. Non, ça na okoma na sete na libumu. So ya sukulu na tena usukulu. Maman. Ma kolopeza ovimba. Suna salidana pa usali. C'est muta ça t'es pas fatigué et le côté désolé que là bas c'est mission de sopeza boy vraiment. Ah, oyo faut qu'on mbali. Mais ma bête ba bani ko tonga bato. Batonga te. Pour ça là vraiment mobala au salatin, yo vraiment boyo kana. Ah, bino ba ba goy goy. Tena sala na ye. Ba ba goy goy ko sala ndenge nini. Biso sala fu. Je ba kan ça ba sala vraiment pas na. Nani pesa na manga na. Ah, okay. Mukolo pe na ozongo pe meza la kasi. Bonga kwa sala ngelo oteka utamu. On a pas ça la ni aba no ganga halo kwa mutamela monteur ya ni. Ah, t'as ça. La voiture ça son ba ganga za t'as Pour yon to tiki la raiti mama. Yo pe moninga la ngapo yo boko molekisa. Na mo pe ba mama pe ba zo ba zembe on pe ya boete. Te pour na mona yo pe na ndingo pela ka ipana ye vraiment ça la pe boete baloba moi si faut ça soumise mais ya yo mana ki soumise tango pe mana mona ngote. Omoni vala hein. Bino bo comprendre la ke. No bali so linga lingo. Il faut ça la ke bo. Ya solo. Yo monte yo, moi c'est bosso, moi c'est mi balé, bazolo moi si boye, bazolo. Mon bal no so à quelqu'un. À ça combien de temps? OK, qui n'a que pour 2 semaines, 6 mois. Après to yo rakoti di bal. Comment comment na mona ngota? Kako kananga boete pa wapi e pa po obanda kutunde ni mama bon naloba ka ntsamba sala oso bon nous ça peut ça que pas nzambe mais o pesa na nzambe za mabete mon modèle oyo ya yo ngasko e pesa monte na yaka so panuté e pesa na kana suna na ndapo na omona neti nazo apona vandisa ye na vandisa na bando expliquer non ezala te Kako mon ebonte yo za mwasi kitoko. Azo mwasi na gauche, azo mwasi na droite, après moi ça makambo ya po sala ngote. Au sala ngote poza zololo. Amona ngote nga kitoko ngai. Na pesa ngoka nyo se pa nzambe moka epi. Ma bebe ndesu ya yo. Oh yeloko. Bando cha kitambala so simi kitambala ko kitambala ko sa ngo concordance na Bible. Na lobi esiko na banga nzambe na ngateka na banga moto mokili. Bon nzambe na sa pona nzambe na ngai. Otambwa na Bible ya chocolat na kitambala chocolat. Ngakutuna na ngaona te yo wona mtozo mona ngo. Mene dite te ona tambula poso talanga na ba Bible na ba couleur ya ba fula. Woni bo sala nga boy. Nani kile kundi mama.
Moni yo za moninga na linga ko mingi na nga perdre yo te. Non qu'il a comme maman pour allure yo zo kena mobile na yo. Beaucoup déjà na bambou les belé. Nga yo mo monaki. Libala lilo. Yo eloko monte. Tu siko bovanda ndengwana. Yaka to vanda bovandi. Moye wapi? Ante ta yaka to vanda bovandi yango. Okita penza tu okitu na sous-sol ata yo mo. Nalanda ndenge Bible lobaka femme za la soumise. Yango nazolanda. Sukuna sala ndeni nini? Ya bien. Mais bon ngela bino nga ko kanga mwana te. Nyoso ka panzambe mama. Na funa kinde pe na ke lambela e. Yo basala ka nyoso donc ngaso na lambitawa. Makambo lisusu. Waya ubenga na ngai ya funa bondela ka pe na batela ka. Kende na yo mama e enfant docile. To so ya ta téléphone. OK na. Ngakuna nde na ya ta. Ko sala nga pe boite présence no pe sala nga elengi. Ngakuka mama no tende. OK na tiki yo mama. Janier, abimi susu. Ngo sa sunini. Mungwa. Te yo poko molekisa. Nana ke. Ayo ko ke yena mungwa. Te na obenga ka mo bobe na yo monela ngana kina. Mtada otanga misunya. Telebino. Mama ile te. Mbala monela ya matela oti na suka ya. Chimu pipe aiwana yambaye mimu mema aiwana yambaye mama Nani fata koka. Donc il fallait moi vraiment bien ngana melaka bière nous la secret. Ah vraiment ça na suka pourquoi? C'est pour les enfants. Ça pour na bana te mais elle suka masanga bière ça ma vie papa. Bon. Tu veux jouer gâteau mais maintenant on a gâteau. Vas-y. Ah. Mais on a gâteau pour ani. Mais Fanta, Coca, Fanta, mais avec gâteau. Te melaka nini ngo mela on a gâteau pour ani. Yo sa ka boy. Na ko mela on a gâteau. Ah, te. Ah. Ata toi na moi to sepela ata moi sengo muke opisa ange sengo wana te. Quoi ça Janita? Ah. Comment comme ni ya Janita? Qui va et va là. Je ne plus jamais de mon foyer. On doit tout dire dans la Janita. Qui va être à rester là. Et on a chillé déjà. Ah. Allez, check. Ça n'a pas. Oui, Hugo. Bah, Jani a ta bonne j'ai trouvé aujourd'hui Jani a zo sukola bataba. Asuko mataba. Donc bilamba de so salité. Ba pesi mona mbala zo nyo koma. Ya solo la koti ko liya batama ngabi no mon frère tikala sina monio. Nana ngwati ndi asuko. Benedict. Comme Benedict a zo sala boye. Oui qui la koti et puis devant papa va Jani za wana. Mais ça m'a fait faire mon commencer sur le bilan pas nous qui va beaucoup de bas là. On a na mutema na bien nzambe na ngam ko le vala ko meka boye. Ngola ko un jour ko meka utina ko ya ko sur la bilan. Papa yo binga na saka na makambo wana. Wana na yebi kiso ko zambata. Ko zambata. So ki chiffre, so ki kofi. Là je vais t'oublier. Les couples na bazalaka. Ne ba moni na Jani. Basala mabe kuna. Ko na mona na ngaka basala bien. Mo yebi. Yo mukolo yo bisaka teke no Jani la mbi semulu abadeli semulu to nga na yebi na kulamba semulu na poto weza un problème te eza na ndenga mabete yo muto bete la lisolo ke Jani la mbi semulu 3 fois et aussi maté mais na yebi saki opoke na mona ki eza na mona zo sai kuna zo yelamba yo muto ko sebaki na moto ko sa mais na yebi ka sala ka ngumbala nyoso te ikomi sukola bilamba ubikenga na mona Benedict na yebi sa en tout cas ceux à bali ba mona passe la photo pas passe la bango ceux ba sali vraiment qui ba sali bilan ba contrôler bali ba mona passe Jani la leki ba mona nyoso je dis aleki ba mona nyoso na mona passe mais on les a bien dit oui la côte na fona ida nyoso na tala ki Benedict et pas tout ça menacé vous avez nyoso ils on dirait ours à la antilope tali kaka atio ngam voile vie papa van pera ba ma wa papa meti solo zolo ba pe loko Olo bani tu vas dire quoi le makama buzo ba à côté kuna à toki mo mbala to faut te mettre à la main de l'eau faut pas qu'on est là
soki kayo ndenge oloba mokanda te eloko te bongo sezaka na esprit oui maloba mabe bongayebanda boni yo ntina nazuka na ntango nga nakotinda o te me eza moto biso na poto koko ede mpe mwasi na mabe edi wana ekomaka komonela na nyango te mpona oede yo yo kointerprete yango mbala ngai oyebi ngai pana yokutunga nazaka na mwa pana omana kotuboni mbali bakeseni te bana nyama netumba mbali bakeseni donc azelaka bana oyo bible elobi femme soyez soumise à vos maris soumission aveugle à la volonté des maris donc nolingo kosaka sikoyo na piége yango otindelaki ezwa gâteau ou café natindika nde mabe te po eza buna o nayebi ko oyo osengi alors présente les excuses à ton mari balimbisanga papa mabe allez tchin mais soki mpe tokei tozonga mpe aza na zemie po docteur mpe apekisaki asalaka bamosala ma beneditiko wana ekomi réseau komaka ya zemi réseau komaka aza na zemi na zemi adoka jani mbala mfoti nzambe na ngai nayebi te ye ifo bachange batale bien na kati ya pantalon aza mutu te aza mbali te aza mwasi sika nde mambo ekomika likambo ya zemi madame aza na zemi aza na zemi ebandi baparte ya zemi oyo okomolandela omboye mpe pwani yekutaka ngai nanyokolaka mbali me azwi zemi bongo ya ngai nayebi mona koza mwana te munzemba ekomaka ndi ngai te mbala ya botaka te nzambe akopesa ngai ka nzambe akopesa ngai losambo kasi mona nasambelaka bana sambelaka ezomona te kasi nasambelaka epa na ye akopesanga mwana satana ezomela okomela ya nzambe yaka male ezomela ntango ofungola page wana ezaka scandale mokolo ofungola page wana ekama mwana oza bien okomi koloba na ndako mosusu sikoyo elingi ekoma ya ngai kuna malaki bazobondela mobali na mikumbeza eyo ozozwa yango te baloba te baloba te nga nazela ya nzambe zela ya nzambe nzambe akoseki apesa mwana te yo okobana nzambe ndenge epesanga mwana soki olingi osika okende te nasepeli mpo yo lobi nango ozelaka ya nzambe ozela satan soki nakoloba ndenini yo ebinga nakenda eglise ntongo lipokwa poki nasengaka mabota nzambe mpe ozomona te nzambe akoasaka yo ebinga nakendaka kosambela kaka mpona kosenga mabota na yo mpe famille mpe tozala bien na libota na Usepiri ni umwani papa na puto. Yo kasi batata nyonso bayaka na puto bayaka na mbongo ya bana. Nga naza na moyen na nkana yaka na puto. Po naza commerce na saka commerce. Mwana na ngai na sepiri ko mwana na puto ndongo sapo. Mais il y a des lots qui manquent qui conque qui manque. Tango ngai uzaolanda na soyoka yo papa loba na soyoka yo. Tu me suivrais? Mais oui. Réponds-moi en français, papa, je te souverain. Tu me suivrais? Je te suis. Je te souverain. Je te suis. Je te suis aux Hollandais. Je te souverain. Je te formation mboka. Tant que je me que ma maison est comme on y est. Alors, comment présent un mboka il ne va pas comme ça au besoin loba. On se comme la pote loba. Naza vagabonté. Pote ulengi sana ilo mote. Naza ko bopona yibi. Tango ngai na mama na yo na tango ba Belgique. Tant que tu sais na Belgique na ita vraiment. Uyibi
ngana mama na soto womena boy eza pona propriété ya ndako propriété ya nzit aspect logique et bon on a mon salta non s'arrêter c'est bien même désorganisation na désordre na ndako na yo oui yo voyez na plutôt on a dit na ndako tendenga na za utia ilok na place na yako comment c'est possibilité yo za na poto ta kit et ça vivant kotoyo télévision kotoyo bouillité science position ya ndako na yo oza suivre nga ça va suivre pour témoigner c'est là na salo pressé tellement Osan la zone ba sala tellement non kitoyo tellement Osan simba kito simba ege ndo tata boni ndo kambo ege ndo la na lokolo nanga fanda ka wana yo fanda kutanda ba stitika ndako tika mo ndekesa fanda wana kitoyo kamata yango tiawa zwa vivant awa et puis il y a ça aussi derrière nous dans un poteau mais au yé fanda kale me kutanda ko ne kutini na ina mbango na yote na ina mbango na yote mais faut le moment hôtel na hotel na ina mbango na yote hein on dit ça ko mi sa bangambo fanda wana tata kutaka ndako ndekesa boy que élève les enfants avec les parents. C'est pas l'obéissance. Quand moi je parle, il faut obéir. Là. On a n'était pas dans tout le monde. Tout ça, vous êtes dans le mbila ba benga na siko. Obenga nene. Ambila no ba mona na bino to ngai mbila te ngai nana. Ngai nana uyuki. Fakabo. Tala. C'est un policier ndako. Na peso 3 minutes. Ça va? Ça va, quand lemba mointe. Ah ouais, dans la position il faut avoir les masses. Tout ça au bouca ma casse. Ah, incroyable. Médecin oui. Nicolas comme médecin habite donc sur la langue qui kana sukoli na mebosé avant de kama koliko. Nicolas, on est là. Mais ça. Donc avec ce soukoli, na va tu vas on na bouger non. T'es papa. En tout cas, médecin vraiment c'est bon. Ça passe ma caméra. Moi bien dit excuse un peu. Na uti kokota. J'ai vu mon frère Gianni au camarade ami d'enfance. Ça pour toka na kuna le soukula bilamba. Bilamba wapi? Il me fait excusez-moi na maboko. Mabi non, toi tu m'as donné maman. Bakate bilamba, il s'en va maman. Qu'est-ce qui se passe que un grand garçon comme le monsieur a comme la dimension? Azo soukwa bilamba pour bilamba. Ils salité papa et tout monsieur Nani. Non mais vous avez la machine. Oh, vous avez la machine on est sur quoi bilamba. D'accord mon frère. So côté sur quoi bilamba pour y moi yebi que machine na biso sur quoi bilamba bien. Maman, toi na côté bilamba zo tela te ce qu'on a ça andi. Ma bien dit. Toi na Togoté, toi na Lomete, toi tu na Burkina Faso, toi na Poto et puis na Allemagne, na Bundes. Ce qui machine les problèmes, on a moyen sika. Mais quel magasin changer? Machine est un problème, tes machines sont en go bien, mais problème est ça on ande bilamba wana na nijana zo sukola ezotela te na machine. Yango il fait sukola na maboko. Oyo so yo bozana Togoté tozana Poto na mona mutaso sukola bilamba na maboko te. Yo mtoko sala mo ye mbalite. Excusez-moi, moni elle mo il faut zonga mutu maman. Il faut zonga mutu parce que trop c'est trop. Comment tu as un niveau on a ta pour te gagner comme on te laisse ça car aux maîtresse aux agneaux bolingo amour même à ta amour à bolingo moi ça me bali on a déjà dit bon on a monté mais bolingo amour du prochain au bébé sengi oui qui pour you na comprendre na hauteur tu comprends na te il faut que nous sommes mon Gianni alongwe awa aina ndaku na yo abanda ko inspecter toi tout na ba question ah ouais depuis c'est kuna ngaza mbali moi si là je suis le responsable non le cause mobile je la kambo yo sala rivala oso mona ngai Bénédicte na ina ndaku na fungoli mona nga mais je ne dois plus c'est mon frère mais elle mon bébé toi ça m'a raconté tu peux y apporter de la Gianni moi je voulais l'histoire très bien pardon papa même si je sais je suis désolé moi je connais l'histoire non oui papa est normal que ndako eleki comment c'est possible Gianni oya côté kuna fufuna dans la cuisine mwana azokata makaya mwana ngombe ndio papa gambela Papa unia. Wewe kuti azosukula bilamba mwana toki Uniati. Opo, nini yango ina ndako ba komela de. Nini yango? Sila, papa. Gianni akoma cheval. Siki mo madame Mzeba. Gianni akoma cheval. Na butu alamba. Na toma sala musala. Musala double nanda. Akoma cheval.
Papa il t'a pas dans une zone là, ça. Masia. Maman, on est Masia là yo. So Masia là yo. Ah papa, on y a dit. Il me ça camarade là comme une tabac. Bien, vous me ça y est. Plus que Bengo. Pas là. Ah, je dois bien te quoi. Mais non, je dois bien te quoi. Mais la volonté là nga. Parce que non pas mon là. Ça doit couper. Ça doit couper. Non, fait ça. Ça doit couper. Ça doit couper. Il a je ne suis pas d'accord que la monde sur la gamme la baignoire. La semaine de monde, la yébissi, des fois tika. Tout sur la peau bien. Mon frère, si vous êtes responsable, vous avez décidé. Papa, vous avez bail. dans le bien. Mais je vous dis, vous n'avez pas osé le haut. Parce que l'homme, ça va vous dire, oui, papa, pourquoi? Madame. Mais oui! Natunio, au sein de la pépé calé, to yom to lia imoro na yeba. Na ça? Pour ce que ça loue n'a pas on a simplement madame. N'a simplement madame, nous ça loue n'a pas. Pourquoi vous fatez pourquoi vous fatez ça? Vous savez, je vais moi. Ah, on peut fatez ça. Photo. Apo. Pas bon là. Quel est le boulot ça kuna vala quel est le monde là yé. Jani. Robima. Il quand même dans madame, mais il y a pas émotion liée. on dit que dans la sous concentré bilan madame est là. Vous avez cette femme, il y a pas l'amour. Apo, mi bima malem apo. Na apo on est en bas apo. Bima malem là. Apo bima. Jani, obi il est de votre cola yo, on beta biso. Apo bima. On beta biso tout. Mais non, Ti apo bima malem gende. Bima. Ofugami, Na fugami. Ba fugami na ga nzambe. Na fugami madame. Mawa. Na fugami madame. Mawa, là pas de sang, t'as déjà ni na pas de sang. Kenny Na pas de sang, ma kama do sala anda ko. Do sala ka ki mo mo ko ma ngo, la kam tu. Na sulu. Apo, na vie, domestique. Tala, na vie, faut mekiti si boy, nzamba tomboli. Na vie. Conseil de plus en moins. Ndeko mikiti. Na mekiti ba mon. Na mekiti devant madame, na mekiti. Akenda. Madame mo tombola ngai, ngela tombola ko na mitombo. Alingi yote. Alinga lima. Ngapi na lambela ko sa. Bima, cho. Mawa. Yes. Maboko peto ko mo mo to ngale mo mo ya mo se tilate. Bima. Mbali zoba ya ufuta mbongo na ngala ina ma mbongo na ngala so yeba kite ala fe mbongo na ngala na Afrique obaki akopesa mbongo ya ufuta ba desa euro na ngala ayi so na mbongo tsaye ba bi Bila sous-marin shirita na sanga soni. Papa zanga na kutina mbongo papa. Ayeki na defa suko koma monyo ale asuki. Aya asute. Bonga na oki mak ba to kamu bini minda za to kamu ba ipi to kamu. Mona ngabi mama tamu. Calme-toi chérie, calme-toi. Yela Ah, bien lourd. Attention. yango etongama ebebaka te kasi église locale ezali quartier.
nzambe bato nyonso babalaka papa basoka bamotungisi oyo nyonso nga nalomona te tala mobali ndenge anyokolaka ngai papa papa nayeka kosenga mpana oyo moto oyebi bapasi nyonso wana papa papa tiakimia na kati ya foye na ngai papa tiakimia na kati ya mobali na ngai nzambe basi nyonso yazoleka mokolo na ngai yo tika kozalaka na ye tika otiakimia na kati ya foye na ngai mobimba tika otiakimia na kati ya libala na ngai papa nasengi ti zongisela mobali na ngai na kati na ndako tozala kimia nzambe atalaka tambobo pembeni te nzambe atalaka kaka benga mwasi na ye nzambe yo moko solobaki yango mwasi akotika mama kotika libota na ye akoyepa mobali na ye nzambe bongo mpona nini ngai kaka na nyokomaka na libala oyo papa simba motema ya po papa alinga ngai ndenge nga nalingi ye nzambe na ngai mpona nini nzambe kaka nga moto nanyokomaka boye nzambe naza na sika mosusu akokima te kaka epai na yo papa nkolo nabeleli yo nzambe naza nazosenga kaka epa na yo tikaka yozala na ngai papa tala na ngulumi ya se mpona kolela libala na ngai ekotakimia papa nkolo na nga nayebi yo kosala nayebi yosalaka ntango nyonso papa okozongisa kimi na kati ya libota na ngai kati ya libala na ngai nkolo nkembo na yo mpe lobiko na yo tika ezala nseko na seko bolingo na bino misato tata mwana mpe molimo santu amen.
bon papa. Ouais, ça va. Vraiment na sepeli mingi excusez-moi tant mususu moni na côté na ndako na bete porte awa. Donc nazaki na ba voisin ya ba zero mususu akina bango zo solo là pour na partager mingi na bango na tekela bango ba DVD ya Nzambe, ba CD ya Nzambe ko sunga ba couple mususu. Donc c'est pas zero bazali na mopanzi ngo na côté awa na meza ko la tsabinope ko se présenter no lo mususu na moi ba chrétien ba CD na ba film chrétien na ba DVD nyo santé kaka. Osana ngwa. Oui, na sana ngwa. C'est normal. Parce que nga ndako wana zana zabolo. Elima o satana. L'accès va passer de ça. Mais papa bon on va dire na ba nouveauté zali biloko va bien. Biloko vraiment ya Nzambe ça vraiment net o na zana apôtre Iyoko. Jean-Pierre Iyoko tout merci c'est quoi vraiment partout bazako se prendre mon la yokaye wa yima mokolo wana ayemba très bien biloko zo sala ndako ndiango papa vraiment nazana biloko mingi parce que na travailler mingi na producteur na ngai Pacheco kuitula na ayemba pesa ngala biloko mingi donc partout en Allemagne vraiment ba église union sous et puis en Allemagne na mobimba Pacheco na yoka kombo wa Pacheco parce que tongi wapi na yoka kombo Pacheco aza pasteur aza évangéliste Pacheco ya yoka pour amis ba chrétien naza mingi na ye puis naza na ba film mususu ba production ezali ba DVD Nzambe ba ya théâtre oui tout ça la kaza ba maté ya mingi ezo pe ko enseigner mingi kujumbura na kati ya ba théâtre vraiment ezo sunga mingi vraiment ça bien beaucoup de ça ba biloko Nzambe na ndako eza vraiment malamu mingi oyo nani ka yeka ka nazana ye mingi parce que yende mikolo nde yende zana topa zo te évangile makasi na kata ba nzembo na ya biloko zo sana ndako na ngo papa nazana kimia te awa moi c'est nazana yawa wana satana sute aza suna niveau ba satana te akoma na niveau belima ngando parce que suna mayo kubika te mais oui alors comme vous avez l'évangile prêchez l'évangile là vraiment na katandako comme ça qui me zate mon papa na lingi ko conseiller muke na biloko Nzambe vraiment pesa na 4 parce que na salon ezala na cuisine na kotia moko beta kuna na chambre kozala feza la 4 pour les raisons mona boye moko amekana ko esprit zonga inano vraiment eloko na conseiller no mingi biloko Nzambe tiaka kimia na ndako okoki na yo kotambola okoki na yo kosala ndengo lingi papa jani okoki kende ba place no solingi mais so kozana biloko Nzambe ebendaka pe kimia na kati ya ndako comment nani frère nani comment na frère Dingo ouais mais faut yaka na ndako le kalita zata au prêcher parole de Dieu wa basero mazoya wa morino roki azoya basero d'autres prêcher parole abengana serwa o makamu nanga mais ani komona mwasa yaote comme ça mobali ya ko prêcher parole là vraiment to zuba kamingi ya ba problème ya famille mais Nzambe a sali grâce les seules solutions zakaka on dit la Jésus ça veut dire que Jésus avandi nanda même otamboli balbite que masangiza lisumu te même omeli mais nanda kuna yo liloba Nzambe ya on te pesa kakime na masango takate masango takate secret frère melanga na se nanda ko takate ou bien ce qui est zate na meli secret donc il y a une chose ça lima ndima ka lima attends asoya changer quoi bon je boy ndeko za boy musalo sala ka yango nga sala ka musalo yo donc tout ça là ba DVD ya production tout ça là ba concert tout ça là vraiment tout travail mingi na vraiment na évangéliste ko utile na tout travail mingi na kati ba concert na kati ya blog news ba production tout ça mingi na évangéliste ko utula Pacheco Nzamba pambola et puis pambola pe ndo ko zuti makona matami no katanda kwa madame yeye monde mais ce que nous madame azala na chambre kuna bonjour papa bonjour maman yaza ateka ngani ba DVD et pare ba c'est pas ba voisin que ba zéro ba zalia
C'est mon option pour sur la voiture, vous avez apôtre Yoko, Jean-Pierre. Mokolo wana, mokolo Mais faut tinde pas nani. C'est pas on est le coup là. Yem talinga ba makambo. Yo linga ngote. Esa banzembo, esa ngote ko soki eza banzembo kaka yembi. Yo bino kamisa ngaye. Eza banzembo. Oyo le théâtre. Soki yo sepena ngo. Yo mtolinga tête mingi Bujumbura. Ba frère na bango, frère c'est na. Peut-être théâtre. Mais bon, oyo eza banzembo. Peut-être on ga 5 6 et bandela ngo naza magamu nyonso naza na magamu nyonso na 3 4 5 madame ali théâtre bien le théâtre voilà ça va naza na faute à papa ouais faute à papa ba théâtre ndena nkozo ça non oyo ba yembi bien frère on le bien NAD nango ya Bujumbura ouais NAD pour la madame oyo ngamona ko yoka na même na ndako wa promesa te papa mais ouais eza malamu mingi kotia nzambe pe liboso na kati ya famille po soko tie nzambe na kati ya famille okomona nzambe akodefendre no madame asali théâtre on banane basalion famille na tie babilongi ya babatero yo ça bien hein batero yo namoni mama Lipati mama Sila maman Chako namoni pauvre akenda mutu aza kosekisa biso makasi tatuka lombo te ba théâtre benda so ba théâtre papa yela nganga ba théâtre lokwa nazo bima pete ta yo mona itana zana ngo ba théâtre ka ya onde do na tala donc mokolo wana linga ba théâtre chrétien aussi na zana tango yo kanti et sungaka mingi parce que omoni liloba nzambe esungaka liloba nzambe mama tokutani na makambo ebele alinga ngumi ozomona liloba nzambe esungaka etiaka kimia liloba nzambe soki liloba nzambe ekoti na ndako na bino bokozala susu na ekota ndenge papa moni biso tozobotama toza bana mikiele tozobotama tobotama déjà liloba nzambe tozobotama baoboka bamai nga nazwi bateme naza je crois nazali na 2 semaines hein? Donc depuis vraiment mon bébé donc tobotami vraiment na liloba sona zo yamba te hapo leo vraiment ngosoma ndako ya nini et comme ça au kanoma nzambe na ngai nzambe vraiment kama kila na itimo nzambe na ngai motema oyo ye ebende wana nzambe leka na kati na ibuka yango nzambe tikaka ekipasi nyonso ye atambolaka papa amonaka mwasi mosusu te amonaka kaka nga buka motema wana papa oyo etinaka eke akoka kosala na nga kandakanda na ndako nzambe oyo nyonso ya mabe papa na keleme yango na nom de Jésus buka keleko buka oyo nyonso na motema na po nzambe kaka monaka nga buka bakolo na nga na beleli yo seigneur na nga yo leka osa papa yo soki te nani mosusu papa soki na yeme c'est quoi ça folle joyeuse. Mouta pas sûr, moi si y a pas sûr, c'est quoi ça? So, papa, priez le Seigneur. Ça va prier dans nous. C'est beaucoup ça ensemble.
mabenga na sala mpona kotala lipango yo. Yo, na kuboma yo, zela. Zela. Kosunika kotunga ngala nzambe, yo nanzambe ngobotonga ngazela butonga ngala.